télévision officielle, vraiment. Beau s'abonner massivement bana Cape Town, bana Djobu, Afrique du Sud, mobima chaîne nabino wana yango wana ye chaîne nabino na komba Chilo cinéma officiel télévision en tout cas bon à la dessus te biso ba star nabino to banda ko défiler. Chilo cinéma télévision officielle, vraiment. Beau s'abonner massivement bana Cape Town, bana Djobu, Afrique du Sud, mobima chaîne nabino wana yango wana ye chaîne nabino na komba Chilo cinéma officiel télévision en tout cas bon à la dessus te biso ba star nabino to banda ko défiler. Shalom, shalom, na bandeko nyonso tu oyo bolandaka émission tolobelande émission kitoko émission de classe émission oyo epesaka bino makambo ya kitoko masolo ya kitoko banyuzi ya kitoko lelo toyeli bino lisolo moko ya makambo ezoleka na mboka nde kaka tolobaki toyelaka bino masolo ya Pasteur Deniles toyelaka bino lisolo ya kuluna oyo abetaki lisasi na lokolo elongola mama na biso apôtre Julia. Lelo susu toyeli bino masolo ya papa na biso Pasteur Lifoko du ciel na siki bolandaki ba message oyo atei na église na ye ndenge alobi yango lelo tolingaki tosola mpe na mosali na nzambe oyo tolobelaka na ye mingi apôtre Julia ameka koyebisa biso mwa moke makambo nini ezoleka kote ya bachrétien yango wana tolobaki lelo tokoyamba ye lisusu vraiment bobongama landa émission oyo partager yango tindela bandeko basabone na chaîne oyo ekozala bien. Merci na Yapichu Kalo, merci na grand frère propre Yana Pichu Kalo, merci na grand frère Zola Landeni, grand frère Freddy Landeni, merci na famille Nzinga, famille Futila, famille Semi, famille Lakas, bandeko nyonso tout ya émission tolobelande les tigres et les tigresses bambote na bino esika bozali elongo na président de Londres bambote na bino boza ebele vraiment nzambe apambola bino elongo na papa oche angesaka mokonzi bilili vraiment ne kaka tolobaki apôtre Dieu alobelaki biso makambo moko ke bakuluna oyo lokola babeti kuluna na bango lisasi na lokolo bakuluna wana bakokoma kotake bapolicien ndenge kaka apôtre alobaki ndenge mpe yango wana ekomi kosalama vraiment lelo tozoyamba ye lisusu soki oza na question ya kotuna otie na commentaire na yo mwa balike ekosala bien soki mpoza na besoin oleka mpe olobela na émission tolobela nde eza mpona bato nyonso tu okomeli biso wana opesi biso numéro na yo tokobenga yo tokosala yo émission vraiment merci wana toza koyeba mama na biso apôtre Julia. Bonjour mama Julia Kangoni bandeko baza kolanda yo lelo eza susu deuxième émission ya toto sala pona koyamba yo bandeko bazolanda yo mama Julia boni santé boni famille bambote na yo na banani oyo pesa bambote avant to banda émission na biso topesi yo maloba. Merci. Bonjour honorable, bonjour frère Blaise Zinga, bonjour balandini nyonso ya tolobela, bonjour zamba pambola moko na moko, na pesi mbote na libota na ngai nano, libota spirituel, batu nyonso baza kotambola kobanga nzambe, yango na libota na nga, na pesi bino nyonso mbote pe na courage bokoba, na pesi mbote na balandi nyonso na o bayebinga na o bayebi te o balandaka biso nzambe apambola bino na pesi pe le tigre na ba tigresse bango nyonso balobi ba tigre na ba tigresse eza makambo nzambe apambola bino elongo na président de Londres Jésus de Londres bilele en tout cas respect nzambe apambola yo papa nanga bisko zoami et apambola pe libuta ya Kangoni famille nanga biologique o baza na Angola partout au monde nzambe apambola bino eza oya bino na zalelo a liboso na ye potolobela makambo oyo eleki na Kinshasa. En tout cas nzambe apambola. Merci beaucoup frère Blaise Zinga na basali nyonso bazosala na programme na télé, prise de son, caméraman, réalisateur, ya honorable Nzinga TV. Na Chilo
Cinéma TV. Nzambe apambola biso nyonso. En tout cas, nayebi tokolobela lelo eloko ya liboso na kolobeza kaka na kopesa kaka makomi moko eza na kati ya Bible ezali Osée 4:6. Makomi eyebisi biso ke lelo soki bato bazokufa eza kozanga koyeba. Eza kozanga koyeba, manque ya connaissance. Yango ezomemaka biso na liwa na makambo toyokaki ya minene ya Pasteur Lifoko babengi du ciel, alobi pona ye ayebi William Branham, ayebi kaka William Branham, ayebi Jésus Christ te. Pona ngai ebande na koyebisa yo, ngai nalingaka Yesu na nga aza mokonzi na nga pe mobikisi. Ye azali nzambe oyanga. Aza nzambe na nga. Oui, Mama Julia, question na biso ezali boye. Question na biso ezali bandeko baza kolanda yo. Pona nini kaka basali ya nzambe nde bazosala makambo ya mabe na temps oyo? Pona nini kaka basali ya nzambe puis ya Congo bazosala makambo mabe ebele to bantomona ki liboso ya mitakala ezalaki oh pasteur va publier ye, oh pasteur oh musicien chrétien boye to mona ki makambo ezalaki trop et bandai na ba musicien mokili Mexico ekomi na ba musicien chrétien na ba pasteur elongwe wana ba pasteur ko bebana ko bunda to longwe wana to komi na makambo ezokende kaka ezokende lelo susu to komi susu na problème oyo ya Lifoko du ciel alobi ke pona ye alingaka Branham mingi ke Jésus, alingaka Branham mingi koleka Jésus. Donc to éviter ce qui est nini mais quand on koyebisa biso maman na biso apôtre Julia bandeko baza kolanda yo ekosala bien bayo kata liloba na yo na makambo oyo eza koleka. Merci. Merci beaucoup honorable Nzinga. Honorable Nzinga ozana ba question moko kitoko mingi na sepeli mingi. Oyebi honorable makambo lelo komi kosala meza ya sekateza na kati ya Bible. Makambo nyonso ezala kolakisa mitakala ya ba pasteur tozaka nango na Sodome et Gomorrhe. Ezala ya bana mibali bakomi basi. Basi na basi bakomi mibali. Nyonso eza na Bible. Mais Bible elakisi biso boye elobi boye. Na tango ya suka po bomona bilembo. Bokomona makambo ekobanda kosalema. Tango makambo kosalema komona papa na mwana baboti. Mama na mwana nae baboti. Papa abomi mwana abomi papa nae. Mama abomi sadi nyonso toka mwate eza na kati ya Bible. Na Bible yebisi biso bo soki bomoni makambo nyonso komi kosalema nde ebande ya douleur makambo ebandi. Ata yo moko honorable. Tala malamu bien. Yango na lobaka chaque fois tango na zoteya ngana lobi mokili ekoma na église ekoma na mokili. Soki totali malamu bien bato ba fréquentaka église te. Bato yo bayebi ata nzambe te bango komela masanga kolangwa baza na motema malamu. Landa bango bien. Ba payen. Okomona kaka avanda kana yenye alingana ba problème te. Ozangi pa kosunga yo. Mais oya yebi nzambe Bible mikolo nyonso baza motema mabe makasi mokili ekoma na kati église. Lelo tozomona est-ce que koki ko imaginer un pasteur balakisi bolumbu na ye. Pasteur azemisi mwana église. Pasteur magicien. Pasteur lelo soi-disant Lifoko na bino wana. Lelo azoloba ki ayebi Jésus ta ayebi Branham. Aussi longtemps Branham ye moko. Na kati ba bronchi na bango na tanga bronchi mo ça fait longtemps il y a 20 ans passé. Nya cousin nga zaka na église na bango ana me alongwa na yi. Tango eko découvrir vérité alongwa na yi. Ba bronchi mo na tanga Branham alobi oya ko benga nga nzambe aza diable o en costume. Tuna bango ba koyebisa yo. Mais lelo bazo benga nzambe ba changer Branham a comme Dieu. Ça c'est quoi ça? Ne place à Jésus. Hein? Na 5 na 1 Jean 5 20 lobby. Tout ça na kati avec nous sommes dans la vérité véritable.
C'est lui le Jésus-Christ. Le Fils de Dieu est venu. Ayekolakisa biso. Ozomona ezaka pasi mingi. Honorable. Ezopesa nga pasi na motema. Komona ndenge basali na Nzambe lelo bakoma kosala. Liboso ezaki ya kobata mekomi mamona miso. Ozomona penza na église songolo pasteur avivaka na mama présidente. Ozomona ke na église azo vive na fulani. Pasteur azo sala boy. Biloko na bato mokili basala bapaye bino bofingaka. Yango moni ngata na bakonti na nga na cheba miziki na nga profane eza wana bakomi okomi kocha ba miziki ya mokili ezate. Benye bango bazo yemba miziki yango bolobi ya Nzambe. Mitakala boni tomoni ya bango. Bindu kindumba boni basali yao. Et puis na keko vanda na nzembo na ye. Oyebi ke avant na bosa niko yebi so likambo. Ngai avant tango na zaka na yebi ata Nzambe tena bande ko linga miziki ya tipi wana mingi nenge tata kombo na yete pona zomona ya aza satan. Ye moko lifoko na bande linga banzembo wana mingi. Mais tango na eko remarquer un jour kala balakisinga soki video soki namonaka video soki photo ake na tombo ya Branham akei akunzami alongoli chapeau asala kola zo saluer mama ngabi oyo nini oyo mutu akufa na yebo tika Branham avanda mpe botika ya pema okei wana c'est-à-dire oke kosala nini ayeko yemba nzembo moko bwalobi Dieu en féminin de bisika na ibisa bato na bi tipo ya za bisika seke kosimba Branham azotanga na so totali malamu bato nyonso bazoloba eza Branham wana te to yebi William parce que naza ngana kati ya Brésil to naza na ba frère rebelle to yeba ni magena ensemble rakuna te to samba to partage ka Bible tout ça ya mindele benza bato zo solo na bango na baza ba brésilien na miki kwese ko yebisa bango ko yimbula bango lingala ti portugais ne expliquer bango rabi non wana za ya bisote wana za frère ya nani ya message te ba yebisinga bongo ba bia za ya bisote biloko azolo ba wana bisoto yebi yango te awa mindele bazolo ba brésilien siko ba komi d'intéressé soki ba moni likambo na banda ko interpréter na nani na portugais ba kamwe ba lobi wana za ya bisote papa to komi na suka ebandeli makambo eveneme bandi to bongama toluka Nzambo ya solo sinon ekozala pasi yango moni na suka Bible lobike Yesu akoyebisa ke na yebi yo te yango wana penza. Merci papa honorable na ba question na kitoko makasi nazozela tokoba kaka naza posa na lo. Merci Mama Julia vraiment ndeko soko lingi oza Mama Julia pela ba prédication na ye okena Julia Faya Kangoni officiel on a page YouTube na yeso kokuna okozwa ba prédication ya mama na biso Julia. Vraiment Mama Julia apôtre Julia Kangoni bandeko bazolanda yo to mono lobeli likambo wana ke likambo ya vin likambo ya musique ce qu'on a tout na komela vin eza na ngo lisumu te parce que Denis Sabaki ya sala na lisumu te mais amelaka na e vin komela vin eza lisumu te na ni pe kote mo lobema musique mokili ko kubeta musique mokili eza pe lisumu te. Merci honorable Nzinga TV, en tout cas merci beaucoup na question na yo. Et le konga na ko répondre makambo ya tour aliboso na lobaki na vidéo ekendaki wana o ilekaki na lobi Bible lobi ne juge point. Oza na droit ko juger pe ko condamner te pe yo ba juger yo te pe ba condamner yo te. Eza façon na ya lobi asara kindumba te ye Denis Lesi, en tout cas mes respects na PC mbote bisika zali prophète Denis Lesi ya lobi asara kindumba te amelaka vin na ye eza ndenge na ye moko ndenga sala alliance na Nzambe na ye. Faites attention. Ngana sala alliance na Nzambe na ngana yebi Nzambe onga nazo servir za nani? C'est Jésus-Christ. Ozolanda. C'est-à-dire mutu na mutu azana ndenge na ye a servir Nzambe na ye. Tokoki ko condamner mutu te, tokoki ko loba te ke po amelaka masanga sala kaboiti. Eza lokola ngana leka na césarienne 2 fois. Na boti bana balandani na césarienne. Docteur na fait d'ici. Docteur a yebsinga il faut na melaka verre ya whisky chaque jour. Sinon na koya munene ya sona ye munene. Na melaka mengai pona ngana ndimaki liboso na emetona komi na ndako na boyaki.
ponga na uta na makambo wana na mela mingi na sakana trop na ye komona soki na meli ya lobi na mela moko et comme habitude moko mibale misa ndele ko to évitaka il faut éviter moko mibale koma na ebele mais vin Paul a ébi Timothée un peu du vin a se mela moi muke pona estomac au comprendre akoki komela na yata moi muke mais pona nga en tant qu'apôtre na lingaka na ngate na évitaka pona kozwa moko ekomi ebele na wewe musali na nzambe ekomi komela ebele ekomi kolikisa oya obimisa makambo ya bien te moni soki mutu alangwe alobaka n'importe quoi eza mpona nga namonaka ezaka pe bien te komelaka masanga mpona nga mais nga na juge mutu te yango balobi malamu oyo ekotaka eza malamu oyo ebimaka eza mabe oyo ekoti ekotumba mboka te me oyo ekobima nde etumbaka mboka mpo mutu mosu akomela masanga sisi komela bato baza na pele ya nzambe tala kuna na Congo bazali me baza différent oyo nyonso batondi 98% wana ya lukuta 2% pele ya nzambe 98 ya lukuta azangi musala tanga classe alingi te ale mi lancé na église atie manzanza atie wana Yesu azali awa tango ako Yesu pas a changer évangile yango wana balabala moko 50-60 église so mona ngo wapi yango skona mitema mabe amoni awa église botala ni porte awa soki bato bakoti ebele yo ki mabe ale oke koluka kisi oyo kobwaka liboso ya porte ya moninga bokomi kobomana ntango boke na conférence moko otyeli moninga poison mpo nzambe azosalela eza bien te nga navanda na Namibie na mikolo nyonso navandi libanda ya Congo navanda na Namibie à peu près 3 ans na bana mpo batanga baklasse toye kozonga navanda na Namibie nakutanishe nakuti évangile eza na kati ya Namibie non tika bato baza humilde baza bato moko akomikitisa bolimbisa mpo nalobaka mingi portugais baza bato akomikitisa bazomema évangile ndenge esengeli mais ya Congo te évangile bazomema yango na maboko likolo évangile ekomi lokola bozokende koteka ndunda soki oza na appel te laisse tomber ebele baza na appel te yango moni bakomi kosaka na pasteur eloko te kati na ye akende liboso si ameli bawiski pia bootya offrande batusa amemi akei yo tala baeglise na biso ya réveil banani bazotonga baekole banani bazotonga il faut catholique atonga baeglise mosusu missionnaire tonga mais bino bambongo bozozwa botyaka wapi botongi ta baorphelinat te bosunga babola te nde nazomona na Brésil awa awa na Brésil baeglise nyonso ezala pentecostal ezala catholique bapesaka chaque samedi bato bazokende kozwa biloko ya kolia et puis ya bacarton chaque fin du mois neti église nga nazosambela awa chaque fin du mois bacarton ozomona bazopesa 5 carton biloko nyonso ya kolia moyonso mata biloko na kati ya ndako eza te ozomaka biloko ya mike me biloko nyonso miliki biloko nyonso eza na kati biloko nyonso bazopesa kuna na Congo bazosala babiloko na bango wana batongaka te basungaka babola te bango batamela bamituka na bango munoko tokende motema mabe koyina ozoyina moninga asali eloko te oyo eza nini yango moni bazoseka biso bisika nyonso tokendaka bazoseka yebisanga exemple nga bana nga na boti na Angola bakoya kuna na Congo ntango bayoka makambo ya boye batuna nga mama oyo eza nini nayebi te makambo ezosalema mitema mabe komema ti na bapays étranger esika azali fo bayebaka ye aza wana moto ya bagriffe pasteur bisika azali ye nde nzambe ayitilizaka ye mosusu wana te mikala ezalaki kotonga ezalaki basi lelo oyo mibali batonga so bapasteur batonga na tembe na mitema mabe kotelemela bato mais ezaka passe fin du monde Jésus revient bientôt. Tobongola mitema. Totik eza ba pasteur pe bele baza baptisé te. Aza on appelle aza consacré te mais aza pasteur. Soko tuni père spirituel na aza nan. To yebite. Nanya baptisa yo to yebite. Akira manzanza Yesu azali ya. Soko komi wana azali te. Isto eke. Nalo batana portugais o ezani. Mais aka pasi mingi. Tobongola mitema. Yango tozokoka kotonga Congo na biso wana te pona mitema mabe eleki na ba pasteur mitema mabe mezaka pasi mingi nzamba zoya tobongama
keba to bongama soki bokobongama te ezala pasi. Merci honorable Nzinga. Tala kaka soki kanda molimo ezwinga ezalaka mwa pasi mingi. Merci mingi na ba questionnaire na yo tokoba. Merci beaucoup. Oui, Mama Julia, vraiment, tu as dit que tu as mingi apôtre, tu as dit que tu as mingi te lelo, tu as dit que tu as makambo oyo mwa muke et puis opesa bato mwa message moko ya bien po esunga peuple de Dieu. Moni lelo oyo bana nzambe mingi bazoyeba te tosala nini, bapayen bazoyeba te tokokende kosambela to tokokende te parce que bulu yeke mobulu ekoti na kati ya église. Vraiment nayebi te na nyonso oyo ezoleka na ndenge lifoko alobi. Et puis na ndenge toyebi te Denis Lesi alobaki pétage. Toyebi te pétage yango ayebaki bato bakopete to ndenge nini po ye moko pasa na kati ya pétage. Sikoyo alobi bato pétage to moni pe ba message komo ya lifoko alobi boye. Donc na nyonso oyo ezoleka. Donc toyebi te lelo li pétage ezalaki Denis Lesi pétage bato batelemelie lelo tokomi na lifoko siko message nyo kozala nango na makambo oyo nyonso ezoleka pe eloni ekosilisa makambo oyo selon yo eloni nomoni ekosilisa makambo oyo ya bapasteur mitakala bapasteur baloba makambo mabe bapasteur kaka nde bazokoya bamisien chrétien kaka nde boye selon yo eloni ekosalaka esilisa makambo oyo nyonso. Merci mobitisi ye azali nzambe oyo yanga aza nzambe na nga ngai nakosalela ye ti liwa na nga nakosalela ye tiko tino ye akoya yango wana epesaki pasi ya komona mosali na nzambe munene bongo akende kobimisa maloba ya bongo mpona nini. William Branham ye mpe aza mosali kaka lokola ye lifoko du ciel. William Branham ye mpe aza mosali lokola mpe ngai ndenge naza apotre aza mosali na nkolo azalaki prophète. Makomi ebele ya koma eza oyo bazopratike lelo te. Lelo bachange makambo oyo William Branham ateya biloko abande koteya babronchite mingi babomba bachangea lelo bakomi kobenga ye akomi Dieu na place ya Jésus batie Branham batie wana yango wana tobanga te tokomi na suka. Bakobimisa batu nyonso misala na bango polele tokoyebela bango na basine neti na makambo tozoloba lelo awa yango wana na ye liboso na bino po tokoka kosolola nanu tokoka koyeba nini ezoleka na kati ya basali na nzambe bapaster lelo ekomi toro ya lifoko du ciel. Dernièrement toyokaki awa mukuna pe nadie Vasilom eza ya kobeba kuna toko musu toyokaki kuna o bapétage siko mpona nga nakomi kopesa Denis Lesi raison alobaki bapasteur nyonso pétage eza ya solo. Pétage na pétage nyonso koti na kati ya mangomba pétage na pétage mais eza pasi mingi na basali na nzambe lelo basali na nzambe bakomi kosala makambo oyo ezolekela batu nyonso ata na ntango akalango balobi bato babande kosambela mingi te seriosité ezalaki lelo basali na nzambe bakomi baza na seriosité lisusu te. Ozomona bato mosusu basambelaka so bakendaka baeglise te suite ya bacomportement modele ozotema mpe liboso ozoganga nayebi Branham yango akendaka kuna akomi na tombo ake agunzami ake kosambela na Branham me Branham ozoloba wana prophète eza o wana te oza na Branham na yo soki eza prophète makambo ozoloba ye ateya bongo te na bamboka mipaya tozovanda na bamindelo basambelaka kuna tozoka baevangile na bango eza mosusu bino boke kobebisa leo bokomi kobenga ye nzambe aussi longtemps ya lobaki oyo akobenga nga nzambe eza diable en costume sikoyo tokobenga za nani yo za diable en costume yango wana en tout cas merci honorable Blaise merci honorable Nzinga en tout cas merci na question na yo oyo tokomi na ntango de la fin ya solo nzambe akomi kobimisa moko na misala na bango polele sikoyo tokomi koyeba ye paster yango lifoko soki azalaka nini nzambe abimisi ye polele mpo biloko akomi koloba wana eza saint esprit azwi en charge abimisa ye polele mpo toyeba misala na ye mabe tala kaka ndenge ekomi oyo mpe
na mwana na ye kuna mukuna na Vasilom bazoyokana te kotoyo baza boye kotoyo bakangi yo na mwasi o basali bosadi nzambe akomi kobimisaka bango polele bokamwa te yango ata Bible esaki biso botika matiti nyonso ekola na soka nde tokoyeba ndunda malamu yango wana ndunda malamu tokomi koyeba bandunda malamu na ndunda ya mabe babimisi misa na bango polele wana eza bonzambe te eloko na kosenga na bana na nzambe nyonso oyo baza kuna na kati ya Congo boza na bokebi boyeba bisika ni bokonyata na bisika banyataka te basali ya nzambe ya solo bazali kuna me bozokipe bango te basali ya nzambe oyo bazosala nzambe ya solo oyo bazosala nzambe oyo aza na bomoi porte na bango kuna batu bakenda kokota na église wana te bakendaka bisika nzambe babinzambe nzambe badie da bal ba prophète de bal ba bezebu de côté batu bazokende mais bisika bazobela nkombo ya nzambe esika apeli ya nzambe ezali esika nzambe amanifestaka batu bakendaka te siko komona ba oyo baza na bamisala na bango ya mabe baitufaka sikoyo oyo bamususu wana okomona église eza ya kokauka me nzambe aza kuna ya solo église ya kokauka esika vérité ezali bato bakendaka te bolandaka bafulu wana te bolanda bamire wana ya minene batemple fulu wana bolandaka te boyeba bisika ni biso bana nzambe tokonyata mpo toluka tobongisa toluka le royaume du ciel parce que Bible dit toluka premièrement le royaume du ciel oyo koya ekopesamela biso toluka yesu akomi na nzela alingi aya kokuta yo deja osi obongami soki olandi bato wana ezaka pasi na bino bato boluka nzambe ya solo ata nzambe ya solo apesaka akopambola nzambe apambolaka biso tomoni mpo na nga na binzambe apambolinga apambolinga na souffle de vie naza nango bana nga bazotanga classe bazobala eza deja lipamboli oui nzambe apambolaka botika biloko bozoloba wana vraiment merci na bandeko nyonso tu oyo bolandaki biso na kati ya émission tolobela nde émission kitoko elongo na apôtre Julia Faya Kangoni balobi bosabone massivement na chaîne ya apôtre Julia Faya Kangoni officiel wana bokozwa ba prédication na ye nyonso tu eza na kati bokolanda yango vraiment tozwaki kaka mwa ntango ke mpo tobela makambo oyo ezoleka na mboka na biso wana tokomi na suka topesi apôtre maloba soki aza na bato akoki kopesa mote bato akoki koremercier epuis soki oza na message moko biblique oyo okoki kopesa bana na nzambe mateya nini okoki kopesa bana na nzambe oyo bazolanda yo na moment oyo mpona makambo nyonso oyo tosololi mpona makambo nyonso oyo ezoleka na mboka na biso lobi ezalaki tomonaki ezalaki bato oyo bapotani lelo oyo ekomi bato oyo kuna bapaster ngani bazoyoka te bazokoya église kote oyo ekomi boye donc baetape wana nyonso tu toyebi te mama message nini okopesa bana na nzambe oyo bazolanda yo oyo mingi bakomi découragé na makambo ya kosambela mpo makambo wana ezoya kaka pa bachrétien mingi akomi oloba anazonga nanga ata catholique mingi abia te nakoma nanga ata payen sikoyo message nini okozala nango mpona kopesa bana na nzambe oyo baza koyoka yo vraiment merci wana mpona lelo tosuki wana ntango apôtre azorépondre biso azosilisa na suka tokotiela bino mwa nzembo ya adoration bolanda mpona lokumu na nzambe vraiment merci na grand frère propre Pitou Kalo mon sponsor na kati ya Bella Belgique merci na ya Chantal Masidi merci ya grande sœur propre Nadine Masidi merci na famille mobimba bandeko nyonso tout oyo bosala na émission tolobela nde tobosani bino te bana le tigre et les tigresses tobosani bino te bana ya Shilo cinéma na Cape Town tobosani te Shilo gospel music les amis des frères Blaise Nzinga tobosani bino te bana nyonso tu ya nzambe bo soutenir émission tolobela nde émission de classe na chaîne na bino Shilo Cinéma TV et Honorable Nzinga TV vraiment bo s'abonner na chaîne oyo bokozwa ba masolo ya malamu tozoyambela bino pasteur Derrick Yayo semaine prochaine akoleka na émission po yepe a intervenir na makambo oyo ezoleka na mboka na biso kobana na pétage kino lelo tokomi na l'ifoko du ciel vraiment nzambe apambola bino après apôtre na biso Julia tozotela bino nzembo ya adoration ya frère Blaise Nzinga bolanda yango mpona lokumu na nzambe kolo apambola bino bye bye.
yango moni na mukanda ya Jean 14 6 à 14 okoki kotanga ngo na ndako okipe kotanga na 1 Jean 5 20 okoyoka ndenge balobi c'est-à-dire tozala bokebi bana na nzambe totambola na kobanga nzambe totambola na sanctification toujours tobanga nzambe moto atambola na sanctification akomona bokonzi ya lola pona ngai nazali apona kozela mituka te bénédiction tout ça non ngai nazala na souci pona royaume du ciel le reste après po soko zotambola na kobanga nzambe nzambe akopambola yo tokeba na bato bazoloba mingi babungisa biso nzela te yango nde iloko na ngana loba en tout cas napesi merci mingi na mokolo lelo na honorable Nzinga TV napesi bato nyonso mbote ba famille nanga biologique kangoni napesi bango mbote ebele nzamba pambola bana nanga bakoko nanga biologique famille biologique napesi pe famille spirituelle nyonso bambote ebele na ba o bayebinga na o bayebinga te nzambe ayeba kopambola biso nzambe asunga bana na ye ti mokolo wana biso nyonso tokutana na lola ekozala malamu mingi nzamba lola azala na yo honorable Nzinga na famille na yo musa na yo ekende liboso toujours bobosana te kosabone na chaîne Julia Faya Kangoni officiel nde bokukuta makambo ibele eza wana eza chaîne moko eza na makambo ibele bosabone massivement ekozala malamu oche like na yo oche commentaire na yo soza na message ya kopesa biso bopesi biso tolinga kofinga te soki kofinga tika na yo kaka toza na posa opose ba question toza na pona ko répondre eza ngawa ya bino Julia Faya Kangoni. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Merci. You are my Lord, you are my King, you are my Savior. I worship you, I worship you, I worship you, King of Kings. I worship you, I worship you, I worship you, Lord of Lords. You are worthy to be praised. I will worship only you. We need your presence, my Lord. Siya bunga, siya bunga, siya bunga, siya bunga. Oh, holy, oh, holy, you are holy, you are holy. You are holy, you are holy, you are holy, you are holy. Oh, Jesus, Jesus, your name is glorious, your name is blessed, oh Lord, powerful. I bless your name, Lord. Oh, Jesus, your name glorious. Jesus. Chilo Cinéma Télévision officielle, vraiment, beau s'abonner massivement, bana Cape Town, bana Djobu, Afrique du Sud, mobima chaîne Nabino wana, Yango wana ye chaîne Nabino na kumba Chilo Cinéma officielle télévision, en tout cas, bon, à la dessus, ils sont star Nabino, on va défiler.